Kokodioko akomi kiol o biso to bengaka awa na ndenge bakinya wa Kokodioko aza liboma ya grave liboma ya Kokodioko ba vérité za na kati wana liboma ya Kokodioko o eza deuxième force ya liboma ngamo pe na confirmer bino pena ke non o eza liboma ya liboso te tozoyoka bato bazobake na Kokodioko akendaka kosimbaki se pese ba retour yoka biloko bete biloko siko mambo bandi balobi Kokodioko akendaka kosimbaki si merci beaucoup pour na démarche na yo rozo kendo koti de part et d'autre pour koluka solution pour na papa na biso Kokodioko na ba artiste mususu longola nde kombo ya artiste en danger wana longola kombo wana chaque fois on a bengo combien de fois totika likambo nyonso kaka maman Olive maman Denise Kokodioko liboma ne pour na komeme scène pepe foka maman Denise bokende pas maman Denise bosali papa non et puis ça biso basala ba théâtre ya kitoko o eteya batu ezateke ba théâtre mikolo ba fi bazo sa théâtre mutakala ba fi théâtre ndi balataka ba boni na biso bozo comprendre mam nazoloba au moins na fi yango pe azolakisa mipende na théâtre mipende yango mipende kutu milangi te po mipende milangi engelaka ozomona fi yango azolakisa mipende na théâtre po lingaka mbala batu ya poto a petit kisi nyovi 4 couches na mipende Maman, nazo sabino babone na biso akopeti kisa nyovi 4 couches et sali moi pembe musuba mo tape oil aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na mona kite tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour bana poto bana mokili moma c'est Francis Motechando mobali ya mbinga 3m45 bo s'abonner toujours dans la reine Nzinga TV bo s'abonner toujours dans la reine Nzinga TV c'est Francis Motechando mobali ya mbinga 3m45 mannequin d'Afrique mbebo rose bo s'abonner toujours dans la reine Nzinga TV bo commenter bo partager bo aimer tikana vandi sa mama la reine Nzinga TV mama la reine Nzinga Moulembe Sidora mosa makasi mosa longa bitumba ba ya 2000 personnes 3000 personnes mama la reine Nzinga longa bango kaka mama la reine Nzinga Moulembe Sidora bo s'abonner toujours dans la reine Nzinga TV bo commenter bo partager beta bloka mukola lelo miso beta bloka mukola lelo tozo sola par rapport à liboma ya Kokodioko akomi kiol o biso to bengaka awa na ndenge bakinya wa Kokodioko aza liboma ya grave liboma ya Kokodioko ba vérité za na kati wana makambo liboma ya Kokodioko nulle part ailleurs boza toujours branché dans la reine Nzinga TV makambo siko yango ebandi bo s'abonner bo commenter bo aimer Francis Motechando mobala mbinga 3m45 mannequin d'Afrique bo commenter makambo ndesiko ebandi kaka ndenge zaka don mama la reine Nzinga Moulembe Sidora mosa makasi mosa longa bitumba tikana vandisa Patrick Facio papa social Leotali mobile okumisi nzambe Patrick Facio otali mobile okumisi nzambe quelle beauté Patrick Facio autrement dit tikana vandisa siko ana vandisa rango awa na vandisa rango adosenga mettre 5 kingasan toujours moto moko bia bikabakaba mutazasoka kabelo mongo ke na western victoire mongo zate kende ko zombongo na ville adosenga mettre 5 kingasan toujours autrement dit mokonzi a Versace mutalata ligne alatara en ligne aza pour ça la Versace a commandé maman Versace et nanda retikele bilamba adosenga mettre 5 kingasan toujours moto moko bien bikabakaba kabaka ningo kabaka tikana vandisa Yolande Mobele 4 fois maman Yolande Mobele autrement dit 4 fois maman sociale otali moso komisi nzambe quelle taille quelle fraîcheur Yolande Mobele 4 fois maman Gumela bana ngone na yo merci maman ngozo commenter l'émission ngai bete bloko mukola lelo siko to bandi autrement dit Patrick Facio yonde nazo vandisa lelo Maman la reine Nzinga Moulembe Sidora mosa makasi mosa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la reine Nzinga longa bango kaka autrement dit la japonaise pembe ne le kate ya papa chéri makambu siko ebandi siko Kokodioko balobi Kokodioko
liboma o kokodoka beli eza liboma ya mbala liboso te fo boye bango Francine Motesha no na pesa kabino ba vérité bato ebele ndenge tozoyoka babike no liboma ya kokodioko eza deuxième force ya liboma ngamo pe na confirmer bino pena ke no o eza liboma ya liboso te deuxième fois kokodioko eza liboma yango oyo tozoyoka bato bazobake no kokodioka kenda kosimba ki se pese ba retour yoka biloko bete biloko sikoma mbandi balobi kokodioka kenda kosimba kisi yango bete ba retour bongo ememie tina bafulu ememie po koseka ya comédie ezali koseka on eza pene ya liboma ya kiol o kokodioka zo seka batebele bozo bulango comédie eza comédie te eza pene liboma kokodioka za liboma na minute o kokodioka za na scène pepe siko Francine Motesha no to ngina pesa bato baloba kokodoko akenda kosimba kisi botala no na niveau atako babi kisi yango beba nango kokodoko asali théâtre o asimbi kisi te ekoki kozala kaka ba problème po mboka na biso pasi eleki ba kokodoko gouvernement basundola bango pasi eleki tantoza na bana ebele ke ba mutu soka zo raisonner mingi pe nerve pe ko katana na ngo yebengo te kokodoko azali na ba problème na ebele nde bozo mona ye ebele o kokodoko azali na ba problème ebele na kata nzoto na ye kokodoko azali na ba problème pe ba kindoki ya famille esali pe kokodoko bongo na minute oyo mama Denise na pesi mbote mama Denise mama di mama yamba ngai pe mama bongisa vi na ngai mama Denise mama di mama mama Denise mama di mama merci beaucoup mama Denise ayambi kokodoko apesi mbongo mama Denise na minute oyo azui kokodoko memie na scène pepe azo batonga mindele akomeme pa fruit décida ki ne poto kokodoko soko ke poto ko kimate po okoma pe na poto boye tout la musique ya sasa na zepsa na niveau kokodoko ninga za bongo so akomika na mikilio ne mama Denise tozoyoka keno azolinga mememe tout la musique ya sasa eta que Francine Motesha ndo totika koloba keno kokodoko kende ko simba kisi au simba kisi pa zo nini kokodoko za na via pasi nazo esabino bato bota la biso bana poto so otali ndako ya kokodoko bande ko la boyo kele mawa mais baza bato ba sepelisa ka biso na ba groupe salongo ba sepelisa biso ba sala ba théâtre ya kitoko o eteya bato ezate ke ba théâtre mikolo ba fi bazo sa théâtre mutakala ba fi théâtre ndi balataka ezate ke ba jeune mikolo nde basala ba théâtre na bango zo sala buaki asimbikisi asimbakisa sante ba papa na biso ba kokodoko wana basali ba théâtre moko oyo epesi mboka na biso éducation mo ya makasi akomi liboma ba comédie bakimie to monaki kaka na pesi mbote na ve na biso chaque Congo artiste en danger chaque Congo yo pe pona ni chaque artiste en danger iloko ngo pe ba lobela ko nde yango chaque Congo na kota non na yo yo chaque artiste en danger pona ni artiste fo zaka na danger po yo sungai et là qu'on a fait longolango merci beaucoup pour la démarche na yo rozo kendo koti de part et d'autre pour que solution pour na papa na biso ko doko na ba artiste mususu longola ne kombo artiste en danger wana longola kombo wana chaque ko na bengo combien de fois artiste akuika ko na danger te longola no kombo wana chape na artiste na esengo beta biloko na saka bino bilenge bezaka na kata la Nzinga TV beau commenter beau partager beau kasiko message na pesa siko pour na ba comédien nazo pesa message pour na ba comédien o basala ka fier ça yo mi benga patron ba artiste comédien o mi benga muto mbongo ya makasi ya artiste comédien bosunoli papa kokodoko tia ko na fulu bongo pour na nini ça yo za patron za ki wapi ba kombo mususu yango moni mutu mususu akoyika kozwa kombo mazane yango te c'est saison mi ben ngaza patron artiste comédien mais makambo yango nde photo mona baki patron na ba makambo ba kokodoko za libomo ke yo sunyo sali boye elo musu peto tika pe na ko benga ka mama Denise mama Olive za mon peso ba ben pona ba comédien bae bano ba olembisa ngai bano ba olembisa ngai elo nyo se komaka mama Olive elo nyo se komaka mama Olive elo nyo se komaka mama Olive mama Denise mais za bongo te tongo tozo zuwa kaka ndambu to bomaka ndamba ride misi bayemba makambo yo ozwi ndambu boma ndambu tu omona muta sumbi ekomi mama Olive ya kolongela nga nyei boski zinga na pona terme c'est ça na pesa message eza boye tangu toza ba artiste na mboka na biso ton ba artiste bazali za la musicien za la comédien
eza nani totika likambo nyonso kaka mama Olive mama Denise kokodo ko liboma ne pona ko meme scène pepe foka mama Denise bokende pas mama Denise bosali boy papa non combien de artistes au bayebani ba musu bo panzaka mbongo na bambiance ba musu bo panzaka mbongo na ba tournage ba musu bo panzaka mbongo na ba matanga bo la sa ba jeep na ba matanga hein donc nyonso kaka mamu kokena mutu na hôpital la CNPP artiste moko akoyi pe ko bimakeno ngana telemi na meme CNPP ezo coûter combien tout on a boza mitema mabe nazolo bango boza mitema mabe na bato bosala ba démarche boza mitema mabe masolo ndenge za makamune tia CNPP bongo ezalaki loko moko boye bozui papa artiste ka moko hein ata boza na mino ba milliardaire te boza ba millionnaire te mais bozangi ba $500 te ba $1000 te na ba compte na bino bokuka pe otema kokodo kana azana liboma kokodo to mone ba lokotie boy to mone ba lokotie place boy to mone ba jouer na poubelle to mone ba jouer boy artiste moko ka kokuka pe ko bimoye o contacter ba to na place ba mbakanga ki oye pena ke non pesa ngai papa na biso na meme na hôpital CNPP bo beti kara bobeti pena kara bovani na bino o banani bobeti kara kaka chaque kongo na papa na biso elombe félicitations ta démarche po balongole pesa zaki wana parce que bino bato botikali bino oyo bato o botikali mingi nazo beta pena ba oyo ya nzonzinga ba oboyebani bino bato botikali yango bana poto bosunga papa na biso korodeko po tomoni bato mususu bolanda ba mbanga ya ba artiste te tolanda ba mbanga ya ba artiste te yango bato nyonso bolanda message na ngai émission le ezaki kaka spécial kokodioko po le pe théâtre ngo pe ya biso ya minute oyo na théâtre lelo tout koto mama ba théâtre lelo ya robeba makasi ba fi ba komi kolata mitakala kokosa mbrasane kosana mama buzo ba bozolanda ba critique ya ba novelage or que ba papa na biso ba ebale mbonge ba mama chako ba mama mindondo ba mama bipendu ese basalaka ba théâtre ya kokosa mbrasane hein basaka théâtre kokosa mbrasane mama bipendu a embrasser papa masumu hein vous comprenez mama chako a embrasser papa masasi ba busy bongo na ba TV vous comprenez maman fonci moté chano je sabine za ba vérité théâtre ezali kobeba po tokomi kozwa bakritique ya baninga tozozwa ngo oyo tozolata ngo moni ke théâtre oyo ya biso ya Congo ezokende liboso te mpona bongo totika na lokolo na biso tomonaka kala bapapa na biso bakokodoko bapapa kala basala mosala na bango bomonaka théâtre ndenge bandaki kokende bana oyo baye lelo bana babebisi théâtre na kotanga na bino bakombo na bango bafia théâtre ebele babebisi nde théâtre baoyo baye lelo babebisi théâtre papa korodoko bayaka ba théâtre ya mboka na biso pona kolinga basi te pona kolinga mibali te ba mama bipendu bayaka pona kolinga mibali te ba fi ebele na kota na sujet on a pona zomona ba tebele bazokoka koloba ngo te bazobangaka majorité bozomona ba jeune belé ya théâtre majorité bozomona ba jeune belé ya ba fille ya théâtre ya mikolo yo na bibia ya mikolo yo tonzo ba mikolo nazo longo na batakala na longo des groupes salongo pour une équipe nationale na longo le groupe salongo ba fi o bazuya mikolo bozuya kaka pona kolinga mibali ya poto na betano kuto ba fi nebi ke o pena maramona zoloba les grands cordons à Rochango pena na temps fort pena sur makasi cordon zo pena loko pena bien na temps fort pe ça bien ba fi ya théâtre bozo boma mabala batu na poto kuna oye théâtre pour lingaka mbali ya poto mubali wana poto azana mwasi na ye na poto omonte ke yo tu oye théâtre pour linga mbala bata poto ozobebisa foyer ya batu oye noka pour linga mbala bata poto ozotela misu pe mubali yango omona pate pe photo ya mariage ye na mwasi na ye na poto mais yo ozolingeka po liaka ye mbongo tozoloba awusala ngeloko te yaza na ye na poto nga aza na ngao ozolia mbongo masumu ti leka na yo mama leka na ozomonana te ka nga nde muna azomonana ozolia mbongo masumu botika kolinga mibali ya bato poto baza na basi na bango bozoboma bafoyer ya bato nga nazoyesa bino bafia théâtre
osali mwa théâtre na yo lati moloko ya mukuso laksi mipende yango mpe na banduta. Oh bana malembe ko bana poto botala kaka moni eza ambiance moni Congo tabane baki mbangu ya lingala tande mbangu ya Congo nezalaka. Ozo comprendre babone na biso bozo comprendre mam nazoloba omona fiango pe azolakisa mipende na théâtre mipende yango mipende kutu milangi te po mipende milangi engelaka ozomona fiango azolakisa mipende na théâtre po lingaka mbala bato ya poto apetikisi nyovi 4 couches na mipende mama nazoyesa bino babone na biso akopetikisa nyovi 4 couches esali mwa pembe musu bango motya pe huile anyati kuile mupende ntango mobali pe ya poto bamisi mibali ya poto pe su bayuma ntango otaka mupende nezongela loka pe bakamera pe koto mundela développe pe selo bakamera pe bazwango kitoko ale bafiltre image ntango mobali ya poto totala be akufi orke ntango koya na kini mpo mona ye mipende wana nyonso nduta na nduta tala Fasi mote chando boko bomanga pa ma pour la vérité. Est-ce bana poto bolaninga be mam na zoloba. To yesiko kota mibali ya théâtre. Cordon. Ezande to kende. Emission legelenge, emission mete bloqué ko legelenge. Soko mibali ya théâtre appelle susu nzambe na ngai koto na bandiko na ngai ba artiste. Ngape na zama mondi wana bandiko na ngai ba artiste. Mibali ya théâtre nzambe na ngai donc nazo baté bo koma ko kende ko simba kisi bo memaka bana poto botindelaka mibali ya théâtre ba photo na binote nazo fungula bino ba vérité ba koma ko zwa ba photo na bino ba memi na banda ko nganga basi musu ba tia bango na kisi te lokola ba mama Yolande Mombele 4 fois mama hein vous comprenez lokola ba mama la renzinga Moulembe Sidor Ramosa Makasi Mosa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la renzinga longa bango est-ce que bazana mbongo te autrement dit la japonaise ozo comprendre te dossier mibala théâtre na oya na bombi non to bombo nanu dossier mibala théâtre merci beaucoup na bato nyonso bolanda ki François Moté Chando mobala mbinga 3m45 mannequin d'Afrique. Vous s'abonnez toujours dans la Renzinga. Moi, ça les gars, non, les gars, au monde, vous s'abonnez toujours dans la Renzinga, vous commentez, vous partagez. Car on est à tout le monde, la banalise, on est à balabala, bon monde à ma colopé à Congolais. Donc, bon monde à ma colopé à Congolais, bon monde à papa, bazo, les capés à mon mandambo, à tel le monde, à tel, n'a nazo monde à Nangai. Car on est à bon monde à Kobo, à papa, n'est pas les canambo, on a biso, Congo n'est qu'à bombo lengue. Merci beaucoup, vous avez toujours branché dans la Renzinga TV. Vous commentez, vous partagez. Quand on est toujours sabino, vitesse na vitesse. Donc, avant de suivre ça, on a Pessimbote, on a Patrick Facho, on a Pessimbote place aux alliés, on a Pessimbote, on a Maman la Renzinga, moi ça m'encassi, moi ça longa betumba. Maman Yolande Mombele 4 fois maman, autrement dit, Maman Yolande Mombele, autrement dit 4 fois maman. Na peso mbote place aux alliés na pesi mbote movier adossé nga mette 5 kingasan toujours moto moko bien mutata toka kabelo mbongo ken na weste ya vito mbongo za muke keno ko mbongo na vu mbongo po memo na sac to kutani na beta bloga ya mbalasima. Merci beaucoup. Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu dala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga.